Bonjour, soyez bienvenue chez Maman Lydie. Bande que tu partager toute sa analyse bon quoi wa. Mon pao abali mama si. Bandeko. Mon pao abali mama si. Bandeko. Mama si asala émission. Cindy le cœur asala émission. Émission te mais les émissions oui. Émission asala émission na besoin fier asala émission. Alors que yena Kofi babalana coutumièrement na 2010 na 2012 basala civil mais to comprendre te ndenge nini mama si na Kofi Olomide babalana lisusu na l'état na biso congolais to comprendre te yo to zo mituna mama si ayaki koloba kosa leka to babalana ki ya solo après baliba renouveler so baliba renouveler normalement alliance ezarate que faut ba ken na commune ezara na ndak bosali feti mbala mo bongo to ebité ba misusu ba lobby nde seto oyo comme misusu ba lobby tango babalana ka wana na 2012 Kofi ndeko ne mutakene ko présenter na place na ye sikoyo comme mama si déjà Kofi Olomide na maman Alia tiba kabwana officiellement yango Cindy alingi turo penza Kofi mo basala ngo officiel na Kofi na présence ya Kofi yemoko to yebi te bandeko binoka bo oba yebi bo commencer na se mais to biso to pesi Cindy le cœur félicitations na ye po eza facilité na kozala na mbali oleti Kofi bo star boye ya basi pe ebele biso tolobi yango te ndeko le muka lobaki yango Kofi aza homme femme ye homme femme soki na bosa bo commenter wana alobaki aza homme femme je crois ça boblo mwande mwana sikoyo mais to mama sa ndimi boye donc fa kanga mutema donc a mérité yango biso moni lelo mais so tali bien Kofi na Cindy basali plus de 16 ans donc a mérité yango plus de 16 ans basali wana donc Cindy na Kofi donc Cindy ayebi Kofi bien koleka ku mama Lia pona na mona bongo parce que Cindy alala na Kofi abimaka na kendaka na ye partout malgré ça Kofi paza ba chéri na zwaka to mona a finali dans ce soki wapi donc Cindy ayebi Kofi très bien donc babi moninga bali sepela to pio ba félicitations na bango nzambe apambola bango bakende liboso sikoyo biso siko baolo bakaka ke ndenge nini lisusu ese marraine civil babalaka deux fois ba misu balobi oui babalaka deux fois ko bala deux fois misu balobi ke oh toki ba émission toki émission penza na toki émission na matina na émission ya Iget SM Vion bisous ba papa moko mateka lobi ke ye atindaka petit frère na ye ake de présenter ye na commune mais tanga ye na papillon en Angleterre baboya kiango balingaki ye mufa ke na commune ye muka azongaki na commune apeta ba ye na ba septembre binoka bo commenter donc na pas na biso tous un problème te ba donc Kofi aza star Cindy aza star so il comme ça mi bat bosaka ba analyse donc yango wana mon pao mama si ba félicitations na bino bovanda malamu bisous bye.